Encore un drame au niveau ya Belgique entre ba Congolais na ba Rwandais, précisément na Anvers. Babomi Congolais moko epai ya Rwandais. Kombo ya Congolo wana babengaka ye Manilson Mania, ayebani mingi na kombo ya Maître Mania. Maître Mania babomi ye epai ya Rwandais. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Balobi, Maître Mania abandai kobimana mwasi moko ya rwandaise, alors rwandais moko oyo kolo mwasi il paraît aye baswani basai discussion à Tchoubiye Mbeli. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Maître Mania akufi pona nini? On l'a frappé ici. Tu peux faire photo ici, s'il te plaît? Quelqu'un peut faire photo ici? Mania, Yaya, tu n'es pas comme ça. Toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu n'es pas comme ça. Mania. Soro ebi kokokokanga makolo te. Tika via moi mobala batu kimia. Et surtout soza mobali moko ambitieux. Et puis mibali moko déterminé na vie na ye. Sans le savoir mère ozo étouffé. Et pour ozo énergie eza positive na kati na ye. Ozo memele ba énergie moko négative. Sans le savoir, on détruit via moi mbalabat. Il faut que nous autres, moi c'est un sanctuaire. Moi c'est un sacré. C'est pas pour rien, bah ben abisso ba maman pour biso to bombaka. Vous autres trompez moi mbalabat le roi l'état zate. Toyebi yango ezali kambu ya kobomba te, tozali na ba querelle entre biso na ba Rwandais na niveau ya politique. Congolais alingaka koyoka kombo ya Rwandais te. Kutu bana mike ata obengi ofingi Rwandais akobanda kolela awa ya kosakana te. Est-ce que esengeli na biso tous se méfier na ba Rwandais na surtout les plans tondengeni toyebi ke bango bazalaka bongo na plan machiavélique. Est-ce que moi si oyo ya Rwandaise oyo bandaki kotambola na Maître Mania ba utaki bongo na boîte de nuit. Donc la boîte de nuit na ebité na ba 5h to air boîte bakanga kawana bali kobima. Qu'est-ce qui fait que Maître Mania a la poignardé par un Rwandais? Balobi Rwandais ango azalaki ex mobali ya Rwandaise oyo abanaye kotambo na Maître Mania. Est-ce que ba welela kiye mon ex mobali ya Rwandaise wana ayebaki ndenge nini ke mwasi na ye Rwandaise wana azalaki na Maître Mania? Est-ce que à part ça, qu'est-ce qui s'était passé? Ndeko oyo akufi ndenge nini? Na bazo bima na boîte wana bato so basi ba ameli déjà ba conflit ezalaka mingi. Mwana mwasi oyo bazo ba ya Rwandaise azalaki na ex na ye azalaki kokanela ye soki ndenge nini? Na kokanela azalaki kokanela mwasi na ye ayako mwana mwasi na ye na ndeko na biso un bogard. Manilson Mania un bogard bandeko na ngai. Na ko mabazo bima yeko sala discussion ti ba yeko tchandro na biso mbeli ba poignarder pesi pasi mingi na motema. Est-ce que liwa ya Maître Mania ezali kaka erreur to ezali c'était bien préparé? Est-ce que à part makaba parce que les gens aiment parler. Maître Mania a koufi ya solo oui ba tsai ba poignarder na ex mobali ya Rwandaise ou azali na ye. Est-ce que azali ex mobali to azali? À part ça, est-ce que y a pas de compte à rendre? Maître Mania azali na makambu confina batu musute ba utiliser moi si wana aya pembeni na ye enfin ke ba éliminer ye soki salami ndenge wana moi si oyo wana ye azali Rwandaise toyebi ke biso na ba Rwandais toyokanaka te politiquement ndenge mo e affectati côté ya population. Est-ce que Maître Mania azalaki prudente ya koyeba ke ba Rwandais oyo toyokolaka na bango to aza parmi batu oyo balobaka non ezali kaka makambo ya politique makambo ya kolinga mwasi to kolinga mobali ekipaka nango tribute et pesi mbilinga milinga Maître Mania atiki biso. Est-ce que ezali conflit moko ya kala to ya sika ezali ke bazwela biso Maître Mania oyo lelo bana Anvers en général particulièrement famille naye bazali kolela epesi pasi ya kosakana te yango kutu to comprendre te pourquoi ces communautés ne dit rien? Est-ce que makambo oyo ezali makambo personnel to ezali makambo ya communauté? Yango to ko na émission ya lelo.
na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective à Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kutanaka pona ko beta masolo ya makambo zali koleka na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ya kolala kolamuka makambo ezanga kate ya mboto bana makambo oyo na sengi na yo o sala bongo window shopping na site ya marché en ligne, il y a sponsor officiel, il y a chaîne Oyo Michael Josh et pas wapi ba nouveauté et Koti talakuna visiter site ya Michael Josh okozo ba nouveauté et pas et Koti kobo ça na pété na Kinshasa tango kei ola la kabongo na Genesis Hotel ola la kitoko moko ya ba partenaire na biso soki osali réservation ba kozoyo depuis aéroport ya Kinshasa tope beach ngobila tina avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Loja na commune ya Kasavubu. Yaya ezali susu kambu ya kobomba teto ebi yango ke batu oyo bazali badongola miso batu oyo bayiko lula bankita ya mboka na biso na République démocratique du Congo mingi ba voisin yango bazali ebele kasi voisin oyo atomboli maseke oyo atomboli mapapu oyo aliko tika biso kimia teto ebi yango ezali bongo Rwanda oyo
ezalaki mboka moke tangu ya maréchal Mobutu bakokaki ata kotia ata musapi na Congo te sikawa bazwi makasi likambo te tokolonga sikawa bwe tokobute bango d'ailleurs et puis toko récupérer place na biso ya Congo démocratique éléphant oyo azaka ka genou metanga kotelema banyama ya mike boko sentir qui est réellement Congo kasi esengelaki na biso interpellé toyebi ke makambo ya politique et affectaka mingi ba population to mona yango tile oso gokei na frontière na biso na Goma côté ya Kiseni okomona ba Rwandais bayaka koluka musala na Congo ba Congolais bakata ngambu ya Rwanda libre échange et ça la makandengo wana est-ce que zaki na cadre wana balobaka nini la confiance n'exclut pas le contrôle il fallait qui asala prudent ndeko na biso akufi na Belgique précisément na Anvers atali bongo mwana ya Kasavubu babengaka ye maître Mani donc comme on a Manilson Mania ayebani mingi na kombo ya Mania maître Mania le maître le mabe un jeune homme boga kasi ye Batubie Mbeli epai ya Rwandais epesi pasi pona nini Rwandais atuba Congolais Mbeli atali kobanga te puis ekamwisi biso communauté d'Anvers c'est comme si ba kipé yango penate et bazoko kana matoi mais soko leka inaperçu qu'est-ce qui s'était réellement passé yaya to ko relater histoire kaka oyo ba beteli biso bobisto kedara au-delà ma komba biso te maître Mania azalaki na boîte de nuit on n'a pas précisé est-ce que boîte de nuit yango maître Mania asalaka na boîte de nuit wana to akendaki na ekoduma to bosana te to zali na tango ba festivité janvier ba bonne année ezali ko continuer maître Mania akotaki na ye 2024 très bien fêté kaka lobi awayaya kosepela esenge kokota mbula ya sika c'est bon il fallait pour prévenir ceux qui abadai ko sala kuna on ne sait pas ceux qui pas kedai d'ailleurs ambiance on ne sait pas kasi balobi tangu ya kobima ba moni un jeune homme aye jeune homme wana toyebite abandi ko menacer liboso moi si to abandi ko menacer mbala moko maître Mania hypothèse to kotia c'est fort possible abandi ko lobala moi si alors na kati wana maître Mania azalaki na fimo wabi fi wana azali rwandaise tozo yeko lo makam on a conditionnel muto ayebi vraie version akobenga biso po apesa version kasi biso ko relater yo kaka ndenge ba esi biso maître Mania nakati ba préciser biso te soka zalaki na fiona kaka ya rwandaise ou benge rwandaise to kaka na libanda et ça normal soka ina mwana mwasi weko bima omoni mobali moko ayeko cha mbilinga yeko déranger oko défendre mobali mwana mwasi poyo ozali mwana mobali oyo azali ko menacer mwasini atuni mwasi oyo azali nani ono azali ex na ngai ex na yo donc ex laksi mobali na yo ya kala azalaki boy donc copain na yo ya kala to mobali na yo ya ndako ya kala ça on n'a pas déterminé bref azalaki mobali na ye ya kala alors yo makambo c'est sila na mwasi na yo mwasi akomi na engagement mususu on n'a pas précisé ici est-ce que mwasi wana ya rwandaise azalaki copine ya maître Mania to abane ba mbelai kaka mokolo moko ba yokadi ba bima ba être ba kende atika na reto ba kende repé ba quelque part on ne sait pas ce qui est vrai ba ça là qui est la sortie tango maintenant c'est l'équipe maître Mania pour Aza Costo maître le Mabé asayi lokola à défendre on ne sait pas ce qui Rwandais wana yaki na kiri to atala ki yemoko on ne sait pas bon wana balobi abimisi Mbeli atie na kingo na kingo atie na mupanzi na motema on ne sait pas voir to molika mama tali kolela epesi pasi ya kosakana te donc tanga tie Mbeli wana maître Mania akwei abandi ko bundana ti akufaki sur place il paraît on ne sait pas toi l'hôpital on ne sait pas kasi moi si on est rwandaise tangu batuba ki maître Mania Mbeli ye akenda ki wapi il a disparu muto ya ko tuba maître Mania Mbeli ayaki ye moko to ayaki na ekiri aya to salaka angele pesi mbilinga maître Mania akufi azali ya kokufa tala pasi oyo apesi non seulement na soka zaki na mwasi na ye soka zaki na famille on ne sait pas soki pa balaki na mute pasi oyo apesi na communauté en général particulièrement libota na ye pesi pasi ya kosakana te bandeko makambu oyo tokutana na mokili oyo okoyeba te nani oyo azali pour yo nani oyo azali contre yo kasi wale azali hypothèse bali koloba batu bali koloba biling par-ci par-là au maître Mania boye maître Mania sali boye kutu yo moni ba compte à rendre kozwa mwasi ya mutu est-ce que maître Mania azwaki mwasi ya mutu ndenge bali koloba ke Rwanda oyo atembeli azalaki ex ya mwasi oyo azalaki na ye est-ce que mwasi oyo azalaki na maître Mania azalaki mwasi na ye
to bakutana kaka na boîte. On ne sait pas. Bah hypothèse yali ko bimakaka ebele. Mais eloko kamisi biso bande ko communauté Anvers, bah vandi kimia, bah ali ko lobelo côté, bah ali ko landela ngote pour qu'est-ce qui se passe? To beg to sola bande ko ebele ba na Belgique, bah papa fisto mi tuna ka pona nini kasi, bah congolais bah ali ko landela ngote. Balandela ngote parce que Rwandais aboma congolais et puis communauté evandani yango epesinga ye mutu ko soit. Est-ce que le papa fisto vérifier biso na nous est-ce que et ça là qui va compte à rendre té makambo za qui va sala qui makambo na bango na ndenge na bango té il y avait quelque chose oyo peut-être maître Mania ça là qui a problème na ba Rwandais mususu té on ne sait pas c'est nini oyo maître Mania yebaki oyo sali ki ba bomaye ba utiliser peut-être moi si wana parce que vous savez les femmes rwandaises bayaya elles sont capables à tout. Tout ça là attention yo mutu to yeba ko to chaque fois de coloribus and de gustibus non put disputandum les problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas sur yo lingara congolaise y a peut-être lingara rwandaise yo lingara rwandaise ou soit lingara burundaise to ko peksa mutu te kasi yeba ka ke basi wana basali prête ya ko sala makamu nyonso tout pour un intérêt peut-être ya mboka la bango est-ce que komi bon, l'andra ndenge ndeko oyo amiki ko expliquer ndenge liwa ya maître Mania zalaki et bongo tozonga. Bonjour la famille, bonjour partout où vous êtes dans le monde. Bonsoir aussi, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette petite vidéo. Bande ko ngai naza na passe mingi ya ko informer no lelo na liwa ya ndeko na biso Manilson Mania mwana Kasavubu ba poignardé ko bima na boîte na Anvers. Ba version za ebele. Oh, Manilson Mania zaki na ba conflit. Oh, zaki boye. Ngai ta on a vu information wana, j'ai contacté ba noko tout ya Bruxelles. Koluka koyeba problème ni neleki na ndeko na biso. Bruxelles ba lobi na ngai ke liwa moko te et salami na Bruxelles. Mais lokola ke to sala ba ndeko mususu bazalaka na Anvers, ce sont eux qui viennent nous confirmer que non, ndeko na biso Mania azako bima na boîte, c'est-à-dire azaki na boîte azo bima. Na boîte batu to solaka solaka na batu okoti boîte o solola eza na fille moko ya rwandaise fille wana ya rwandaise bazali ko solola na ndeko na biso po awa na poto balinga so mutu sa kufu balinga ko salirier en disant que azaki na mwasi azaki na boye azaki na mwasi moko ya rwandaise bandeko na ngai na ko bima bazo bima na boîte wana batu so basi ba ameli déjà ba conflit ezalaka mingi. Mwana mwasi oyo bazoloba ya rwandaise azaki na ex na ye azaki kokanela ye soki ndenge nini na kokanela azaki kokanela mwasi na ye ayako mona mwasi na ye na ndeko na biso un bogard Manilson Mania un bogard bandeko na ngai na ko bazobima ye kosala discussion ti baye kochendela na biso mbeli ba poignarder pesi pasi mingi na motema ngai si contact un congolais na so lancer un message na nga partout dans le monde. Boye bakake Bruxelles ezali mboka moko ezali kitoko et ambaka batutu outi Hollande, Suisse, partout Congo tout. Belgique ba ambaka batutu. Mais batu oyo baza la cause ebele ya baliwa. Ya ba mibali na Bruxelles ezali bana basi. Basi à Bruxelles la plupart bali ko zala mobali moko te. Mibali misatu et en même temps soki akabwana mobali akoluka luka mobali oyo aleki mobali wana na makasi. Pour comme ba confrontation ya bitumba bando nanga mibali awa na poto basi ba ko sabisote sentiment ya basi ko sabisote chaque année tozo perdre batu kaka na ba conflit inutile et ça message on a lancé na bandeko tout beau partager ngo massivement ndeko na biso Manilson Mania akufi et puis si pas mingi chaque année to perdre batu ba congolais to kufa awa na poto bêtement bo bandeko na ngai et na lancé message na nga na bandeko tout au besoin à Belgique. Bruxelles ezali place oyo soko ye yango luka oyeba ozotambo na nani oza na nani. Pour exemple mboka moko tu sais pas qui peut te faire du mal. Tu sais pas qui peut te faire du mal. Ko la basi ba biloko bele sangati na bino pe basi bolingi ko toute sa mibali na makambo bele. Mais en parlant par là pour la liwa na so maître Mania Manilson Mania ezali ke azeko bima na boîte les aka na boîte mututu na boîte oko sola na yo na ba master ba ser ba nini okoti na boîte mwasi moko ya rwandaise mwasi wana azalaki na problème na mobali na ye ibali ya poto soki mwasi aboye balingaka jamais de fête le problème awa na poto mobali ya poto soki mwasi aboye alingaka jamais de fête
akoluka soit abana kolukisa mwasi wana soit mwasi wana azwa ba problème soit mwasi wana abetama soit c'est comme ça on a poto et ko tomber accident que moi je peux dire dans ce thème zaki bogar baza ko solo là en sortant par boîte ne ba ko chaye mbeli sous prétexte que non abimana rwandaise wana bandeko total rabatu ni auto za ko fréquenter on a poto y compris basi to mibale na pesa nga passe ko tane ndo so kufi kaka pamba boye et ils ont pu ça passer. Dans l'ancien message, nous avons des cognos surtout na Belgique. Tout le cas, tout l'andalou, dans le biseau. Tous à la ini, Kobo Mana, et ça, c'est à mon côté. Il y a un message qu'on a lancé avec Namba Malili, oh, il y a poto. Non, on pas si mingi na moté manana bandeko. Année et bandi, tout ça me l'a rappelé mingi. Tout à l'heure, lieni tozo kende. J'ai dit, et je vous remercie. Soro ebi kokokokanga makolo te tika via moi mobala bato kimia et surtout soza mobali moko ambitieux et puis bamibali moko déterminé na vie na ye sans le savoir mère ozo étouffé et pour ozo énergie eza positive na kati na ye ozo memele ba énergie moko négative sans le savoir ou détruire via moi mobala bato il faut que nous autres moi c'est ça sanctuaire. Moi si aza sacré. C'est pas pour rien ba benga biso ba maman pour biso to bombaka. Et vous autres trompez moi mbala bato le roi l'état zate. Tu t'attends à quoi? Lingieta on a pour ça malheur na. Non quoi. Faut comprendre que ba cop na au ça la réseau simbate. Moni copine aux ana wana. Pierre Mukongo. Ngam na ebisio. Il m'a étouffé ma camna. Vandi ça et tout n'est bien. Nous sakana na moi si. Moi ça peut ça ma cambo. Puis moi ça kanga ma cambo. Tu connais mon tout sendeni. Au moni ba vrai ba yaya. Oh ba comprendre la vie. Et belé baba la basse ba rêveté. Et belé ce côté on a parlé na yo comprendre que oh ça va genre ba momi a l'ingarata. Mais il faut balé pour comprendre que y a une moisi. Oh, on a distraction. Toyoki explication andeko o ndenga pesi yango mutu zo yango na ndenge na ye. Kasi biso koloba boye. Yaya, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et Kenge et Luta, Toebi yango très bien que tu na kokoso, moi kokoso. Oui, c'est vrai. Il y a des Congolais qui vivent mieux na Rwanda kuna, mais pour moi, la Chicago Rwandais na côté peut-être qui ça vivre kimia et ça un peu moins kokoso pour bango bazali ba agresser ba ko attaquer biso. C'est vrai que population rwandaise tout ça na problème na bango te et ça y problème ba dirigeant mais yaya et kititi na population et sengela qui soki ya solo maître mania ayebagi que fiwa za rwandaise il faut ça la angele. Et surtout, ce qui est ce que oh, Thomas c'est ce qui est voilà ex mobile nangai ex nangai mobile nangai akara il fallait qu'il a ça angele alinga quitter à se défendre toi défendre moi si wana asilix atika bango basilisa makambo na bango comme se doit mais il a kota ki makambo wana pour nani yaya éviter makambo makambo so banga makambo makamba banga yo na ta auto komi na ndenge ya mabeti to sala ka attention. Et ça le cola bino boza na problème bino parcelle na bino boana na problème la parcelle voisine kasi le cola ba voisin na bino abota mwana kitoko yo boana problème papa ba so na yo ke ko linga mwana ya voisine wana ata bolingo et ça la kana ko linga mais ba ko kipe ko utiliser mkaka mwana bango wana pona basa na bino mabe. Et c'est là qui na maître pe à la prudent yo muto talanga ya solo na minute oyo to pekisio linga n'importe quelle forme lingte mais alaka prudent na makambo ezo koma na vie tala sikabu maître accueilli pour rien mais to comprendre te communauté ezo la makambo te pour ani est-ce que ba yebi to ba yebi te soki ba yebi ba so ko landa yango pour ani est-ce que il y avait pas un temps auto ba monaki peut-être maître mania a comme ko bimana rwandaise ba prévenant qui peut-être que ba moi si wana à la groupe ya ba assassin to moi si wana mobile na eboye to moi si wana songolo pakala on ne sait pas parce que communauté c'est dit ko landa yango makambo te ba ali ko ignorer yango. Est-ce que bah prévenant qui est à sali mutu bakas ça existe beaucoup ko prévenir mutu que non tala les koto kende et sali 1 2 3 4
te botika ngai na kena ngai wazeka lobaka nini bapekisaka mutu oyo si oyo alinga kende bapekisaka mutu oyo alinga kende kasi oyo akei bapekisaka ye susu te mpo akoyoka lisusu te ezalaki ndenge nini epesi mbilinga est-ce que na Anvers il y a pas un président de la communauté congolaise oyo akoki kolandela makambo oyo ndeko oyo rwandais atie congolais mbeli aza na position nini est-ce que mbila basimbi ye déjà to batie wapi mwasi wana ya rwandaise aza na position nini on ne sait pas tala likambo ya mabe ya somo oyo ekomeli ndeko na biso epesi pasi ya kosakana te balamusi ngai na 5h du matin papa fiston na Anvers awa mabe ekoti landa epesa bilinga beta lisolo interpeller bandeko oyo nyonso tu kolinga étrangère to étrangère ma bete metalaka na circonstance nini to ina mwa kokoso biso na bandeko oyo ngambo ya Rwanda mais yo okolinga basi na bango na intérêt nini boyebi yango pe ndenge ezalaka surtout soki mwasi aboyana mobali na ye ça peut aussi être vrai baboyana kina mobali wana ya solo mais boyebi yango mibali mingi to pe basi mingi ezaka ndenge wana sans esprit soki mwasi aboyo okolinga te so mobali oyo aleki yo okolinga te mwana mwasi wazala bien mais basi pe lokola soko boyi mobali wana okolinga te so mwasi oyo aleki yo mwasi oyo azali bien eza le droit de la nature mais pour ko résister makambo wana il faut ko sala ka angele est-ce que soki ndeko mania azalaki prudent alingaki akufa alinga akufa te en outre la katiwana ya to pekisio ambiance te ngana ye bagate bon ça dépend hein batoko la biso peda ngai na boîte de nuit okene osala nini ngana boîte de nuit okene osala nini soki azala ke maître mania abane okene musala on peut ko accepter mais ko kende kaka ko duma ko sepela oui parfois il y a pas de soucis ko sepela mais est-ce que ça quand même important ko sepela ka ko tanga ça tongoti na boîte soki bosoyi masanga bosoko melanda kuna bino quelque part boko sepela te neti ngai ko kende boîte ya bilinga ko kende boîte etalaka bilinga na mona makelele wana baba esala nga soki ndenge nini omoni baliwa mususu ata mutu alingi koyoka mawa kokota metango bakoyoka akufi wapi o na boîte on sait que la boîte soki mutu auti boîte tanga zo bima ezalaka donc ba menda déjà donc mutu ba tenere mataka déjà ameli masanga na se ya masanga na se ya kwiti soki pe tokela ndenge ya biblia soki mutu akufi na se ya kwiti ekozala ndenge nini tala sikabwe pasi oyo maître mania apesi na famille na ye pasi oyo apesi na baleki na ye bayaya na ye cousin famille mobimba pasi oyo apesi na baninga na ye peut-être alingaki na ye kaka a défendre mwana mwasi peut-être pe azalaki na ye chéri na ye te alingaki a défendre ye comme étant mwana mobali pendant ce temps bazalaki na boîte alingaki accompagner peut-être ndako to quelque part et ça lui que mabe eye et pesi pasi ya kosakana te alors le collaborateur quitté toyaki to informer bino kaka ke il y a un congolais mwana ya Kasavu bana Kasavu aliwa bola mukabana ya Kasavu moko ya bino na kombo ya Manilson Mania akufi na Belgique précisément na Anvers babandaki na boîte il paraît na mwasi ya rwandaise et mobali wana mobali ya mwasi ya rwandaise amoni bango aye un peu de discussion abimisi mbeli soki pataki na kingwe soki pataki na mpanzi na motema on ne sait pas mais objectif yaki abomiye et pesi pasi ya kosakana te tala sikabwe dikola erreur mukie mutu akufi ya er moko na vie esengaka zalaka na maîtrise okomona mutu musaka ko provoquer on ne sait pas aina objectif nini salaka na maîtrise pour makamsi koleka et pesi pasi ya kosakana te biso ba odo tikali ete ya bino et pesi pasi ba sepelaka na liwa ya mutu te poto ki ba spéculation ezali ko bima l'envers et belé kutuboye mais ba spéculation oui mais ba hypothèse ba boya ka yango te ngazo pesa nga mutu ko soit est-ce que en dehors makambo wana y avait pas un problème o bisto yebite na kati kuna o ezali ko aboutir na liwa ya ndeko et pesi pasi makambo sala kana vie yebaka makambo sala kana vie pasi ya kosakana te. Alors au nom de toute l'équipe de la radio Lokolé, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de Manilson et Mania, à toute sa famille biologique, mais aussi la famille congolaise de Belgique en général, particulièrement d'Anvers, Sika Boaliwana, Bosana Mobulute, Kasi communauté et l'ongona autorité ya mboka, Bozandena Makambuana na Malembe. O ayebi information plus que autre pesi, Zongela biso, Sabiso Tokoleka pour na ko expliquer. Pour le moment, maître Mania
Manilson Mania, Maître Mania ne plus à Koufibongo, Nambeli Obachaki et Paya Wande. Allez, Tosuki Awa, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Le 17 août 1922, les prêtres du diocèse de Kisantu se rendirent à la prison d'Elisabethville pour écouter le prophète Kimbangu et sa mission. Le prophète Kimbangu dit « Le Congo obtiendra sa première et sa deuxième indépendance, parce qu'il en est ainsi, c'est une promesse et la volonté de Dieu. Le roi des Belges sera emprisonné, mais il sortira de prison par la force de Dieu. Cette première indépendance sera obtenue par la force de Dieu. L'homme noir va chasser l'homme blanc de sa terre. Beaucoup des miracles se produiront. Les Blancs seront terrifiés suite à la demande de la première indépendance. Il y aura beaucoup d'obstacles, mais ceux qui auront été choisis pour cette mission vaincront absolument, parce qu'ils auront avec eux la force de Dieu, conformément à son plan divin. Un fils Congo sera le leader de cette première indépendance et portera dans son cœur la marque de l'Esprit Saint. Il sera choisi par Dieu Tout-Puissant pour être le guide du combat, parce que l'ennemi s'introduira parmi ses différents responsables. C'est pour cela que le pouvoir sera pris par un étranger, un de ceux qui sont venus d'ailleurs. Son règne sera aussi celui des étrangers, ceux qui étaient déjà venus au Congo. Ce chef va se désintéresser de Bakongo. Il sera très orgueilleux et autoritaire, et incarnera un pouvoir cruel et féroce à l'image du lion. Il règnera pendant plusieurs années, en changeant beaucoup des gouvernements et les choses. Et même le nom du pays Congo, il le changera. Il ne voudra pas quitter le fauteuil du pouvoir, mais sa fin sera une fin des malheurs, de tristesse et de honte. Le Congo sera complètement détruit. Il y aura des malheurs. La population se lamenteront auprès de Dieu. Les guerres reviendront. Mais ce chef persistera pour rester coûte que coûte au pouvoir. Les richesses du pays seront accaparées par des étrangers et s'amuseront avec l'argent du Congo comme ils le voudront. Les salaires des fonctionnaires seront payés très difficilement. Il y aura beaucoup de vols et de détournements massifs des deniers publics. Les routes et les entreprises seront détruites et en même temps, il y aura une désorganisation totale du pays. L'argent aussi perdra toute sa valeur. Mais par la force de Dieu, la population mangera encore un peu de manière convenable. Mes paroles ne passeront pas sans que ces choses ne se réalisent. Moi, je serai emmené dans un pays très lointain, mais je reviendrai au Congo. Les Blancs me chercheront la mort, mais ne réussiront pas. C'est pourquoi vous devez servir Nzambi, Ampungu, Dieu Tout-Puissant, réellement, et abandonner les comportements obscurs. Beaucoup vont utiliser mon nom Kimbangu, dans la vérité et dans le mensonge. Mais vous les reconnaîtrez par les actes de leur comportement. La séparation avec les étrangers sera vraiment très difficile. Ceux qui ont été choisis pour cette mission vont à tout prix gagner, mais en vérité avec beaucoup de souffrance. Un leader émergera lors de cette séparation pour conduire ces événements, mais peu seulement l'écouteront et le suivront. Ce début seront très difficiles avec beaucoup de problèmes. Il subira les prisons, mais il l'emportera de manière absolue par la volonté et la force de Dieu. C'est lui qui établira un gouvernement qui donnera des signes forts pour la revendication de la deuxième indépendance. Bonheur et louange à ceux qui s'attacheront à lui. Des étrangers nomades se lieront d'amitié avec certains Congolais traîtres pour rester pour toujours dans ce pays. Mais rien à faire, ils ne pourront pas réussir parce qu'il en est ainsi. Malheur vraiment à tout enfant du Congo traître qui fera obstacle à cette voie, car il sera puni pour son comportement. C'est pourquoi persévérez à prier Dieu sérieusement, parce que le temps viendra où la volonté de servir le pays habitera les élus de cette promesse, ceux qui ont été choisis par la volonté divine. Ceux qui sont venus de l'étranger seront chassés par la force, les autres mourront, car ils abandonneront tous leurs avoirs. Sachez-le bien, car c'est la vérité. Le départ des Blancs du Congo lors de la première indépendance se passera vraiment mieux, mais pas celui des étrangers. Quand ces désordres prendront fin, les élus de la promesse construiront le pays de la bonne façon après avoir établi un bon gouvernement qui amènera la paix au Congo.